Bonjour, honorable Eliezer, pasteur César, en Californie. Il est en tant que président à la tête du pays, mais jusqu'à ce temps, ces dollars sont pas. Bonjour mon frère, ils ont déconné à partir à France. Maman Marine à Londres, la zone bien remplie la macambo ya école privée. Je voulais dire, macambo je la cabinet vraiment. Chef de l'État est-ce que macambo aïe bien toi zoé bayango ti. Au monito lever option à Koloba parce que au monito silence za malambe. Dekeleza en tout cas na lende. Dekeleza okouta Chine oyena biloko po kulongolonga kana checking wana dekeleza. Basi moko tozomona ndekeleza soki $100 eza na des cartons na te biloko etimate. Bongo yango $100 wana eza ya copie basenga kabino ou bien kendaka na caisse ya l'État. Atanga Kabila tozalaki ko dénoncer comportement ya ba autorité. Mais natango Félix awa ba autorité baza bato liboso o bazo marcher en dehors ya loi. Bazo zo ba sens cynique mutu nyonso azotambola na gyrophare. Do éviter nanya za na droit tambola na gyrophare nanya woka kaka oui et baza bato liboso soki embouteillage eza bazwi sens cynique. Likamwa ba gyrophare na Kinshasa elekelinga. Mutu kanyonso monika bateminda wana ba pelisi bango wana sens cynique. En tout cas, on doit laisser passer ça. Ceux qui ont le bibakeko kota na tout moi laboratoire na bangwa mike ya koluka koloba Eliezer to mona qui est pas là. Ceux qui ont dana ba preuve contre les Tambo les cas na télévision loba. Mbote bandeko nanga na bino bandeko oyangai tokutani lelo bozwi biso na moi retard compte tenu ya ba makambo ezabele na Kinshasa la capitale na Congo en général. Dossier à coronavirus beaucoup encore une exclusivité. Beaucoup tango nulle part ailleurs. Oui. Exclusivité sur Makamba coronavirus. Beaucoup zoa mutumoko nakati awa. Makambo susu bande konangai dossier ya UDPS tala ndenge koyinda. Tala ba makambo. Augustin Kabuya lobi keza ba voyou baza ba membre ya UDPS te ba uti mombele ba yeko sala désordre. Jacob ya lobi que ce n'est qu'un commencement parce que ça ne va pas. Bamsou ba ko réclamer congrès, bamsou ba ko réclamer bref, ezana mécontentement na baran ya ba combattant. Biso ba tuto bunda. Ngaitambwe. Biso batuto bunda na bara na biso mécontentement ezali. Na prévenant kibino qu'on a regroupé quelques journalistes et bapesi bango mo mbongo pour que batake monsieur Tambo. En tout cas, bozo attaquer muto sa blindé lokolanga, ça ne va rien faire. Mbongo wana bokoti ko pesata parmi les mécontents, bazana parmi les combattants. Ngatambwe wana donc et l'autre côté. Les gens mona je vous ai prévenu, c'est rien ça. Mais pas les kabaloba, bazo balbicier pourquoi? Quand il fallait dénoncer les Kambouya ministre Boya Salima, je l'ai dit. Mais oyo ya makambu, oyo PC agitation, je n'ai pas cité le nom de quelqu'un, mais pourquoi vous êtes agité? Pourquoi vous êtes agité? Mais ba journaliste, oh vous regroupez, botier bango. Bazo bino na risque parce que je vais utiliser barme non conventionnelle. Muto ko sala ngai lo kwazati. Nazo ebisabine. Je sais qu'est-ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aimé quand je viens un document demandant une enquête, ouverture d'une enquête judiciaire. Je suis très content. Ngata mwana banga kamututa. Mais ce qui bolingi bo utiliser awa na Kinshasa na Congo. Mais attendez. Oh ma belle Mamet. Awa osangisi bato lobi mo attaquer sur mes Tambo. Na lobi na ko utiliser ba arme parce que na ko kipe bangote. Ce sont mes confrères, ce sont mes collègues et tout. Peut-être muto ko pesa $100 sala makamuna yo. Mais na ko ya ko utiliser ba arme sur ceux qui les envoient. Ngai na bunga kanani te. Ngai na za motali ya kacha américain. Nga. Ceux qui balingi ba distraire yo ba beti bum. Omoni ka chere mususu abimi tango zotala ye oyo azana ringa beti yo.
Mais ce que tu as ba position, na kota la kuna te tango akomata koti na ring bongo to occupé. Na lobi encore une fois, bokeba, sinon mukolo moko akolela. Na lobaki mukolo moko akosilisa, vi na yena baboloko. Ezo kenenengwa. On va aider la justice à faire son travail. Et batu bako kangama. Tola musaka makambu, batu bayaka. Ce qui bomoni tozongi yango, la loi, nulle part on m'interdit moi tambo. Yako sala unga nazo sala. Masolona député. Dala ndenge beti bango. Et puis, malheur pour Nabino, bazo kende ko utiliser, batu ya peur de bazo luka musala. Na lobi boy. Bazo utiliser bato bazaki ko yembe la Kabila, mais ce que bazo luka boulot. Nde bazo kende kozo. Que ça soit sur le plan parlementaire, muto wa fongola muno wazate. Bale lisaki bangwa wana ba télévision et pas banamiki. Ridicule. Beaucoup là la tête. Tant que l'essence de notre combat ne sera respectée, tant que l'objectivité dans ce que vous faites ne sera respectée, ce n'est pas parce que Batio Awa, non, l'équipe a tout news, mais attendez. Botika ba blague, quoi? Botika ba blague. Bisoto zo ba risque. Oyo l'équipe a eu des personnes, ba vi bisoto vivaka yangoa. Bisoto mena yangoa. Masa sezo beta yo za kacha milinga. C'est parce qu'on voulait que les choses changent. Mais hélas. Le loto koloba makambo à carburant. Mbujima imboka ya Félix. Carburant est loin à 2500 et comme il a 3500. Qu'est-ce qu'on fait? Bozana distraction? Oya basina mibali. Nga ita mwe natanga ki mutute. Oya kozala jité. So ki ezali banga na muliliti. Ezali banga na mulili. Oya ganyi donc ezuye. C'est compliqué. Mais retenez, mais c'est temps où les cas ba étape one. Biso to teleme la bato manduki na mboka oyo. Depuis avant-hier, ba menace na téléphone okomona okokufa okosala boyo. Mais attendez, boyebi mutu bozo benga. Ngai kaka nga. Comment on a monsieur Tambo? Plus 243 998 311 332 au tiki message na WhatsApp. Tokobeta na masolo. Tous les canaux kamusus avant que tozonge la Bible. Balobi ngote na maboko te balobi boys. Balobi nini? Balobi coronavirus. Tata ndeni yana. OK. Mama, namoni okoti mbala moko obanyi. Oui maman, bonne santé. Santé ça bien. Oui. Santé ça bien. Kamuni nango ye nazomona neto lembi neti. Nazobela. Nazobela te na makambo mwana ngai. Mwana ngai ki banda le 8 mars. Le 9 donc le 8 mars lera yaki akiti na aéroport. Bataliye ba contrôler ba lekani na yena mwasi na ye. Le 9 wana lera koma ki pour le 8 wana batobola ki ba vaccin kuna na France. Azwaki des vaccins na liboko. Scolaire komi awa asali neti mwa fièvre alobi tena ke na ngaliema na kende ko zwa traitement. Akena ngaliema na butwana ba pesi ba kisi banini azongi na ye. Lera zongi mwasi na ebisi toke na bandal kota la famille. Ntoka banda akoma wana bafilaka ye. Bafile tina bandal. Ayebaki na yete amonika groupe ya bato ebimeli. Oh yo uti français oye na coronavirus photo sala yo test. Ya lobi bo sala nga test na ye na coronavirus ndele kisini. No uti France basalinga ba examen makamunyo so na ziba vaccin bon coronavirus yango na yeko zwela ngo kakao. Bato wana batingami e kaka. Bazaki bosona ba bilamba ya boye ali ba changer ba komi na ba tenue ba militaire.
ye alobi bon bosala kasi ndenge bolobi bakomi koluka ba vaccin ngo ekomi ti partout mutu akokende fo bolande na soki ba minuit soki ba 23h bosala test bosala kasi bangi batie etonga moko botonga ngo ebukani mwasi ne kutu aboyeka alobi bosala ete bosala ah mpona koevite banini basala kasi soki batindi bango na baminganga soki banani lero na butu boye opesa na butu baza kofile na butu pesa soyi azwi soyi abwaki na eloko moko bango moko bapesi batie ekutu boye na munoko alibaki na eloko yango yakanisi bango bakeiti bavandi na bango pe wana ti babandi kosolola bavandi ti le basisaki masolo na bango bazongi na ville kuna na Belleville nzoka bato wana bazali ka tout autour wana bazelaki yabima le babandi kofile bango susu ti na ndako kuna o to yeko kanga yo oza na virus ya corona virus ya corona on a zweli yango wapi na aéroport basala inga contrôle afo bima na aéroport ngape na uti poto na aéroport okufungula bafungoli omiso bafungoli munoko batali bazo contrôler bongo siko na aéroport na bimaki ndenge nini siko ndenge yeko koma na virus ya corona akeneki na ngalie mapo babetaki ba vaccin pona ndenge ayokaki neti mwa mutu so babeti vaccin sala ka mwa fièvre ata bébé ata mukolo le msusu ki nzoto neza pete sala ka mwa fièvre yango akeneki na ngalie ekomi ale batu basoda baebele bazingi ndako na bayaya bafamille nyonso bakende kuna bakangi bango kuna grand frère okutunga na landi aza diabétique penza donc aza na kabaka ta pota kutuna lokolo azozwa traitement te nini te na ebite so balingi baboma famille mobimba nazo yebalika mongo ye grand frère na yo aza kuna na Belleville kuna na hotel ye donc tango bayaki kozwa ye bakutaki na ye na hotel kuna na bayaya bango nyonso kuna baza batu combien na minute oyo pon nanu kutu na tangi bango te na bande kwa mwasi na ba oya biso baza kuna ba oya biso baza mibale ya waza na pota kabaka ta pota na lokolo aza diabétique allez le bazui wana butu wana na basoda na soki banani so banani bakutse na kati ya jeep allez mbala moko na njili na hôpital ba chinois aza na coronavirus allez batu nyonso na hôpital kutu bakomi kokima bazio baki kotie côté ya morgue ya hôpital côté ya morgue wana na bantinti na basolo na ebite so bangi babomelanga mwana nga soki pona nini nga na ebite mwana nga za na coronavirus te makambo bazolukela mwana nga na ebi na nga ngo te soki bolingi avanda na Afrique du Sud aza Congo aza français belge nini aza lokele nga mama na enga yo aza lokele aza na ba français ba belge banani wana te avanda kande na poto bolibo bomelanga mwana nga pona nini bakisi kaka na butu kotala makila kaka na butu ba minute ba iner ba soki ba l'air nini ngo balingi ba sala nini nga na zoyo bate makambo balingi ba sala nga mwana na yebite bangungi ba che place ya salite bangungi ba suye ntoto mobimba wana ezoluka ka mutu akufa ba malaria bani balingi ta mutu apusa na pembeni na ite siko kana kosala ndenge nini na zapena mutu te okoki kolobela ngai nzambe na ngai akosuka api na mwana nga mo azosunga ngai. Maman, mais nous allons comprendre l'émotion aux anango. Mais écoutez, cause à la tango à Kenangalie, ma wanande bamoni que ye azana nini, ye azana. Bamoni ne lokote, azana nangote, azana nangote. Bon, on aéroport ndenge bazo contrôler wana, ezaka ya pamba. Hein? N'aéroport. Mais quand tu t'es en contact na batangalie ma weba que mwana na yo eza yango to eza yango te grand frère aza kuno aza na puta na lokolo ya ebisinga docteur wana ayebiseke eza na ngo eloko te aza na ene eloko te ata kuna place aza na hôpital ba minga nga miso balobi mama bofungola miso bakobomela bino mwana bazoluka nde baboma ye baloba o français moko ya ye wana coronavirus aza na maladie wana te aza na yango te aza na mutu politique te aza nini te eloko ka pamba sala ba misala bakura kaka na poto aza na mutu moko pamba ka bu aika kutala ngana mukutu tokutani te ata mbote pamba na mukutu tokutani siko ngana kosuka wapi na mwana nga bakangela ngana place ya salite ndenge wana kote ya morgue ndenge wana nazoyeba te nzambe na nazoyeba te na mwana ngai so ngana kosala ndenge nini nazoyeba te soki balingi ye awa te bazongisa ata kuna ata balobi famille mobimba bolunga boyaka lisusu te tokokende tokeli bela
donc na minute oyo ye mwana na yo na bomonani na ye te nanu tokutani ata te balingi ata moto apusa na pembeni te moye kuta kopusa na pembeni neza te okopusa na ndenge nini nanu tokutani te yesko aza na mwasi na ye kuna ndenge te kuna azaka na mwasi na ye nanu tokutani te mais bozosolola na ye na telefone kaka na telefone nde tozosolola ye siko ayebisi yo ndenge nini azoyoka ndenge nini ye moko azoyoka mwa maladi moko te alobi na nga mama nazoyoka eloko te ndenge batienga place ya salite oyo eza neti koboma ngai ozomona neti batienga place ya salite boye eza neti koboma ngai mpo ngungi butu mobima nazolala te baswinga nzoto mobima so eza esu kolukela nga maladi azalaki na bien aza na ye bien même etour ayaka soki après 6 ans wana lere ka bapesaki bavaccin wana lere akomaki asalaki mpe ka fièvre bongo lere wana corona ezalaki olobi aza mwana na yo mwana ngai mwana grande sœur na ngai kombo na ye ngande natikali mama oyo yaya asakufaki kombo na ye nani Fitika Faustin yazaka na poto donc aza penza mwana na yo abota pe bana baza na poto abota bana baza na poto mama biso tozwaki ndeko wana ne faut pas oya kobima awa ke oza mama ya mwana nzoka nde yo aza mwana na yo te zela nanu toluka ye tobenga ye benga ye nga mama na ye mama na ye benga ye tuna ye nga mama na ye ouais parce que nga mama na ye ya uti France nga na uti Canada nga mama na ye na utaki liboso na France epa na ye na zongi awa siko na uti Canada na uti epa ya mwana mususu aza kuna parce que il ne faut pas ekoya kobima kende ko Eliezer ozui mutu moko boye te alors il faut mwana na ngai ngaza mama leki na ye mwana na ngai ngana za mama leki na ye yaya sakufaki ngande natikali mama abana et là tout mais quand même parce que tu as un numéro c'est que j'ai numéro yangu azoyamba te ero bazocuba yetonga to ndeni nayebi te bazosala nini opesa moto bakisika na butu makambo nyonso bamai banene ka na butu boli boboma motu ka pamba bo asali na eloko tazane na maladi wana te yo mpe oza na numero na ye naza na ekozala ke oyo ezali peut-être numero ya moto mosusu nazobenga na yebi te téléphone ezala pe bolimbisa nous voulons quand même vérifier on a koyeba en réalité mais entre temps bandeko na nga na akoyebisa bino que désormais soki oza na posa ya kokende Dubai moto akotambusa yo moto akosala nini oza na numero na ye oui soki okomi prêt prête me nga naza na photo ya nini oyo batindelaki ngai bon nde ye wana olobi kombo nena Fitika Faustin ok zela tomeka nanu kobenga ye lisusu entre temps oh sorry ezana Fitika olobi aza na mwasi na ye oyebi mpe mwasi na ye mwasi ne kombo na mi José ok tozomeka kozwa ye Fitika ye moko Fitika Faustin azoyamba te akozwa telefone te
Mi José. Ah, passez Mbali. Oui. Mi José. Mi José, maman Leki, passez à Faustin. Allô? Passez à Faustin, passez à Faustin. Allô, ya Faustin? Ah, mon nez, tu vas tomber sur le côté, maman. Allô? Mi José, passez Faustin. Passez Faustin. Mi José. Passez à Faustin. Passez à Faustin. Y'a Faustin, maman Lek. Allô? Ah. Allô? Mi José. Ya Faustin. Na passion de kueleze. Ngai. Oui. Allô? Allô? Zilana ntosana batu wao. Mwaina solo lezate. Allô? Ozana batu? Ntosana batu wao lezate. D'accord, c'est bon alors. Baiko contrôler ngai. Ok. Bozana ba minganga. Ok. Voilà. Eza wana le malade. Alobi azana batu ba yeko contrôler yo. Mais maman, ce qui est l'eau, peut-être pour nini parce que eloko bokoji komituna eza pour nini kakaye. Donc tant wakenda kingalie mawana minganga ba constater peut-être qu'il y a un problème ne ba signaler yango wana balanda ki ba ke kolanda ye na nini eza makambo politique te eza makambo santé eza pe pona babatela ye pona santé na ye azana na eloko te azana na maladie mais yo zamunganga te maman ozo confirmer ndeni azana eloko te azana maladie wana te o bazoloba azana ngo te azwaki ne vaccin avaye azwaki ba vaccin ezambala liboso te ye soka yeka ba betie ba vaccin wana soka komi asala ka fièvre uzomune ezambala liboso te po ekutani alena ba maladie epimi yango na bazoloba wa maladie boyeboy azana na maladie wana te azana ngo te bona aéroport abima ndenge nini ngana uti Canada na aéroport l'air tokiti bafungoli munoko bafungoli misu bazotala bo siko bamonaki na maladie yango te bazotala batu nini kasi soki na aéroport mutaza maladie aleki bazotala batu nini balobi ko jiko se manifester dans 14 jours yango batie ye peut-être wana pona batala dans 14 jours azwaki vaccin ngapele na utaki France babetenga ba vaccin soki misato soki mibale buli esala ngape fièvre soki ezalaka na période oyo okiti ale oza na maladie ozomona eza bien te aza na maladie wana te aza na yango te siko eloko nini ememi yo kasi oya awepa na biso mama nge eloko ememi nga na yawa mpo basunga ngai mwana nga aza na maladie wana te mwana nga aza na maladie wana te batika ye soki balingi kutu azonga bisika utaki azonga na ye bakende kosala bacontrole soki banini soki akobika soki akokufa kufeli na miso ya bana na ye batika ye kasi babimisa ye akende alongwa na mboko ayaka na ye lisu te. Ok maman, je pense que tokomeka ko solo la na ministre la santé na mekaki ko benga ye wana na juillet docteur Eteni bakoka ko yisa biso tangu soki bako benga yo ndenge alobi azana bato bazotala ye yo pe ko benga ozana numéro na biso. Oui, okobenga biso pour que otalisa biso évolution za ndenge nini. Naza pe na numéro ya ye Faustin pour abenga kinga lobi pour na ko expliquer nga situation. Na tongo pe na benga ki oku. Ouais. Alors, ndenge koleka toko garder en contact total soki azana ngote parce que na moni que dans tous les sens. Même bato miso balobi eza lokuta eza kope bazo sala ainsi de suite. Eza lokuta eza kope. Alors, batika ye kasi alongwa na ye ata azonga na ye ata azonga alongwa na mboko ye azonga ata kozonga azonga na ye
Kuria kwa konyokola mutu boboche na ba morgue place moko na ba morgue na batu bakufi bazana ba maladie na bango bakufi na ba otela nga mwana kuna wezo makamuni na mboka na biso moko onjere kutu tozala mboka mopaye. Ok mama courage problème ezate to kolandela yango bandeko balandi bomoni eza mama ya ndeko Faustin Fitika oyo avant azalaka na France na mboka na Paris. Oui azalaka na Paris bato ntango bamonaki ye ndenge aza pembe na ndenge avandeli bakanisaki ke aza chinois te bamosusu o français o belge one aza lokele nga naza lokele aza lokele toza bato ya Kisangani eso koma na Kisangani babutinga kuna ti na Kisangani balokele balobaka monoko nini kilokele ti na Kiswahili yo yebaka kilokele lobana numa mukena kilokele ka likambo ya mwana na yo ke mwana na nga aza na maladi te kilokele kimi wana mi atila indo wale wana mi ale olawu atila indo wale wana mi ale olawu biko mlongo fe biko ni longo fe mtoto wangu anake maladi ana maladi mamwache mtoto wangu aikale yake arudi hata bamrudisha taxi nini bula yenye arudi atakula aenda kaikala yake na batoto yake oreba kiba muua sa nyama hivi biko amuua iko kuua mtu na sikule pale asikule eko akula akule abampatie chakula bampatie kitu hata moya mai banampatia na busiku ne mwambia usiku nyele ba mai ile ya busiku bakakio kuleta mabitu na meme chakula meme mai na busiku usikunye basi nikalaka na muna ile Mungu wangu hii dunia na muna kanitena hii mwingine yetu si banye kutusufri tena modele hii OK voilà bandeko nde mama donc aza mama leki oyo atikala na bana wana Faustin Fitika nde aye awa epana biso ayaki alandaki oyo tosalaki aye kokutana na biso boyoki cri na ye tokoluka kokutana encore une fois de plus na docteur Eteni parce que aujourd'hui tout le monde tire sur le docteur Eteni que za cop na ye asali ndenge nini ainsi de suite tokomekana nukolandela parce que okokosela ndeko maladi te pour que otia na condition wana ce qui za lukuta mais okoti pe ko sala cop te na niveau wana mais yango pe to koloba on doit pas négliger tout parce que awa totokaki na Ebola awa donc ce qui coronavirus et kotia avec to négliger donc to kosila na Kinshasa na ba transport na ba makamususu voilà ce qui nous intéresse. Bon maman merci beaucoup ngai na ko benga ministre ce qui na zuye na ko benga pe bino na ko bunda pour que na zuela bino même rendez-vous tokende ngana mema yo tokende to kana no ministre makamuni na zolo comme ça vous allez apaiser pona moni mwana za kuna yo pe ozomona lokola okoti karem pona zomona munoko ezokauka yo yo moko zokoka kolia pe lisute pongi kutezoya te nazolala te nazolia pete na okokolia te so na okika mwana nga bisika azali oza wapi o bachenga pembeni na morgue boye ezo sala nga pasi nzoto mobimba alobi mama soko talinga nzoto mobimbe baby o eza koluka koboma nga na makasi OK merci maman tomona nit merci Azana maladi wana te baluka ta basongisa bisika otike bayokomela na mwana wazosukisa. C'est calme maman, c'est calme, je pense que va au moins les camerounais. Babikisi bazopesa na moto na baminui soki baleni oyo otala makila na baminui lero na bayotala moto makila mai ya komela oyo eloko akoliaka bango bapesa balingi biso topesa biloko te balingi eloko moko te lokola situation na esi bani mama na ndimete ke
Voilà. Yabiso ezalaka ndenge wana. Yango nga nalobaka na bino, les sérieux nous concernent. Nalobaka na batu, ozana posa ce qui est sérieux, o s'abonner na ndeko Eliezer Tokokoma. Application na biso pe ya Tokomi wa pizalaka. Oji ko télécharger yango. Mais oyo misusu oyo etali biso te ba descente sur terrain. Ko plaider ba cause à batu. Voilà ce qui nous intéresse. Même dans le parlement d'intervention, on est concentré là-bas. Tout ça, tout est à cause de ceux qui n'ont. Parce que, Bandeko, les autres, ça quand même, moi, passe. Avant que Nasuki, ça, je vais vous dire un truc. Ceux qui ont un poste à Dubaï, aux un poste à billet, aux un poste à Yamutoakotambu Sayo na Dubaï, aux un poste à Yakosomba Mutuka, même ceux qui ont se déplacé, aux un poste à Okotiko Benga numéro oyo, Ponani numéro oyo. Ezana mituka en permanence, mutuka ko tambusa yo. Bazana batu bako tambusa yo pour que osomba biloko. Ata soki o voyager te ozana esika ya keko chambongo na yo en sécurité, batsombeli yo biloko. Et awa sans problème. Le numéro WhatsApp na bango eza plus 243 eza ya Congo 840 32 93 33 plus 243 840 32 93 33. Ceux qui osent à Dubaï sur place au Kobenga na numéro oyo plus 9 715 034 52 018 plus 97 150 345 20 18. Donc au Kobenga Mariam à ce numéro là boko solo là oko tinda oko commander biloko awa akoti kotambusa yo akomema yo na mutuka pake bokende koluka o bobani kolue mutuka te azana mutuka akoya kozwa yo na aéroport quel que soit aérokoya ezala minuit akozwela yo hôtel atie yo na place ya bien ainsi de suite. Donc bokoti ko sala quelque chose ceux qui ozana posa ya encadrement na Dubaï makambo elekaka ebele okokwea na maboko ya muyibi lobi oko regretter. Voilà bande konanga lelo moyen ya tozwa ba appel ezate sinon dossier ya pension à l'UDPS. Nous craignons que makambo est dégénéré. Parce que à ce stade où nous parlons, ba parlementaire debout bazo bongisa marche ya kafu les 16 août. Les 16 août lundi, ils ont coïncidé dans la rentrée parlementaire, mais bango ba ok parlementaire. Bako banana triomphal ti baketi na ministère de la justice. Pour na ba revendication ba mona clair na makambo ya 100 jours. Mais attention oyo ko salema, mécontentement na rang ya ba combattant. Je parle parce que moi-même je suis combattant. Toi les cas tous ces gens à qui bozo pesa tout moi mbongo. Combattant azate. C'est ça le mal. Le malheur c'est ça. Combattant azate. Bozo pesa batu. Oyo batu to bundisa ki bo pesi bangomo ke batake. Il n'y a aucune crédibilité. Ezate. Mais ambongo ko soldé et ko songa ba makamsus. On ne laissera alors jamais que notre combat soit foulé au pied. Tokotikate. Botika la branchée, plus 243 998 311 332. Honorable Mbaya Wamwadi, félicitations. Na bandeko, nandenge osepelisaki bandeko, nandengo yambaki pe docteur Ino. Félicitations honorable Mbaya Wamwadi. N'ambiance na ba maman. Botika la branchée, lobby, tout mon année dissous.